Bonjour, bonsoir. Ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Votre maman Leki, Bambote Ebele, Bisika Biso, Bisubino, Bayenge, na bandeko na biso ya PVA Longo, na église ya PVA Longo, bandeko ya PVA Longo, voilà, Bayenge, Bisika Bisubango, et puis tolobi Boboto Bondeko, na bandeko na biso ya église ya catholique. Et puis tolobi tokei na lombango mingi kopesa mitano na ba chef coutumier na biso oyo basala ke sous le baoba et les kanandenge ya bien wana mama leki na bino la danoise bino mongo ebi na se sous le baoba topesa ka ba losako wana esala ka bien toute tendance confondue Bambote Ebele bo s'abonner yo mutu ti lelo zelaka kaka nanu osabonate na sous le baoba s'abonner na lombango mingi bandeko na ngai et ça va bien et puis fina cloche de notification et kozala tokos boboto bondeko na bandeko na biso ya catholique peto ke imbangu na ba oya biso ya ba musulman de katolo bakaba salam bisika bizi bango moi ko poti ko ba café ça va bien ma ebele ekoleka tokos na se ya sous les baoba tokomela mai na biso bandeko na ngai lisolo oyo boyoka ngona bokebi boyoka ngona bokebi nyonso to bandeko na ngai pona ekozala leçon et pas ya na lisolo oyo ekopesa biso leçon et puis tokoyeba ndenge nini biso ba congolais ba congolaise tolimemaka vie na biso na désordre na bulu yeke na ndenge moko ya compliqué oko comprendre te oza na poto mais oza kaka ko s'en sortir te parce que tozomema vie na biso na ndenge ya désordre bandeko na ngai nazobetela bino lisolo tokende mais bobosana te nalingaka toujours koyebisa bino ke solitude eza mabe solitude eza malamu te boya ebele na live together okozwa mobali na oyo ya bien toza na site de rencontre live together boya ebele ozwa mobali ya malamu ozwa mwasi na oyo ya bien eza vraiment kitoko makasi solitude ebomaka kozala yo moko ezalaka kitoko te voilà bandeko nanga sans tarder tokoti na lisolo ndeko mwasi tosololaki na ye en tout cas tosololi mwa kala alimbisa be nalobaki na kobeta lisolo na ye lelo na ye nango na lombango mingi nabeta lisolo ya ndeko mwasi alobi la danoise nazalaki na ngai moko nazalaki deja na mukanda na nga nazalaki na nationalité na ngai awa aza na kati ya UK awa na UK na Angleterre voilà azande na Londres te azana bana libanda ya Londres azaki na mukanda na ye azaki na ye ya kobala te ndeko mwasi bandeki na ye kotambola mukolongo ka ndenge ezalaka lobi nakende kobeta tour tanga ki kobeta tour eye kosala ke akutani mbula ebandi matanga moko ebandi neti kokweya akutani nango na mobali moko boye alobi ser boni alobi bien alobi oza congolaise alobi sisi naza congolais nga pe naza congolais na ye mikolo yo naza koto yo batindi ngai na uti Congo na uti Congo na ye batindi nga koto apuka na ye gani na mutu te abia problème ezate nga naza mutu akoto yo talaka naza ndeko na o basali ti ba changer ba numéro de téléphone alobi soki ile mso ko benga soki ile mso likambu ou bien ozo comprendre anglais te boy na boy okoko benga bandeko babandi pe ko abengi mko ba eleki nango penza lobila de naz nakutu idée za kisute na moka mponsu mobala ngo bengi le garçon ngo pa bengi ba sololi alobi atkeso le ka bien ba tebiso na ndako mo boye na mwa batu ti mo sanga bi OK problème ezate est-ce que rosa na tant jour nini to kende na quand même na offrir yo moi quelque chose lokola oye na UK to yamba yo pe na quartier moi ça va tout gentil amemi garçon wana garçon pas bani ko solo là est-ce que bani ko tuna tuni est-ce ko bala ou bota fianga habité en tout cas non na bali na ngapete non na boti na ngai te na sana ngai kaka ngai moko na ndako na nga abio ngai pe na kisasa na balaka na ngate na bota na ngai pete na ye bandeko na nga babengi singa na kosala vie na nga koto ba pesali ba âge ba nini alors makambenze ke na ngo bien bandeko ka bongo ka courage pe mwana mobali alors bandi pe abani alubako mais ndenge ni ozano yo moko nga pe nazala nga moko mabeza wapi boy na boy alors la fille aussi en tout cas à mon ene yango mabete to ke to zonga mabepe ezate même maman leki na bino
tata mwasi ya bana na monyango pe mabete bandeko bolingo pe eyakate eyeli bango mibale tozo kata bana moko babani ya bango pe bolingo babandi bolingo ndeko mobali alakisi ndeko mwasi pa bandeko na ye pe bazalaka awa na UK alakisi ye pe bandeko na France ndeko mwasi pa alakisi ye na ndenge ezalaki ke ndeko mobali pe bakomi ofanda pe ndako moko na la fille mais abalaki ete talaka ndeko pa uti koya aza pe na ba moyen te mais bakomi na bango esika moko bakomi penza mwasi na mobali alors ndeko na biso mobali azaki na camarade na ye azalaka na Irlande camarade na ye azali na mukanda abengi ye alobi okomaki ngai na kona azalaka na mwasi na ngamoko boye ya muluba ya pembe balubu ya pembe wana azalaka na Londres kuna na yaka mingi na Londres na yaka mingi na Angleterre alors soki na ye ebongo toko kutana ndeko na Irlande tanga komi koya kotala mwasi na ye akomi siko koya kokoma epa ya camarade na ye donc mobali ya fille abeti mobali ya fille oyo akomi koma kuna bandeko na mwana mwasi wana muluba wana bakomi so mwana ye camarade wana ye mwana mwasi wana muluba akolongwa na Londres akei sikoyo na province kuna bakutani na camarade wana ndo komela ne mingi na province epa camarade na ye copine soko muluba wana aye kuna so pe bayebanaki na Facebook et soki ndengeni basala ngo ba 2 ou 3 fois ba 4 fois et comme le quoi habitude penza camarade na yaka au moins Alexis 2 mois 1 mois 2 mois 3 mois aye era koya alem soupe akepa fi wana muluba be il faut ba ya pe kotala ka famille wana ba lali pe la msu 2 jours azongi li pas moi si na Londres ti arozonga na Irlande mukom susu garçon na ye aye koyebisa ye camarade na ye mwasi ya ndeko na biso mwasi camarade na Irlande alobi ngai na lingi sufi ya muluba te abi na lingi ete nazomona loko aza na misala mabe bandeko na obetela bino ndenge babetelinga abi nazomona mwana mwasi oso na lali na ye naza na ye nazomona ye fo azala za na ndoki camarade na ye wana sikoyo alobi ya solo abi yo pe abi non ngai penza na obandomona nga su mingi te nzambe a peso mukanda yo pe un jour oya kotala nga mingi na Irlande no ya su pe na mboka na bino mingi te parce que mwana mwasi wana ntuka ndenga na découvrir ye il faut ça la nini azana misala mabe mwana mobala batu pe asisi vacances na ye awana azongi na ye na Irlande ye ndeko na biso wana sikoyo balokotaki na nzela wana to bengetaka papo balokotaki na nzela ye na mwasi na ye basali soki ba 2 ans 3 ans ezokende mukanda pe bapesaka ye te mwasi yango pe azobota te mwasi oyo bazalaki na kati ya libala wana ndeko na so mwasi azobota te zemi pe ezoya te moko mosusu boye amona kaka mobali na ye alobi kaka kei soki Londres soki wapi azozonga te abenga mobali azozonga te ti mobali premier jour na ye na kekaka nazotala azala ba master azala ba camarade na ngai eza nini mobali a changé après 3 ans bavanda boye mobali a changé kaka période wana pe kaka camarade na lobaki ke fille wana muluba wana aza na ndoki mobali ne pe a changé azomona lisu mingi na ndako te ekomi kaka mais toutefois nga azala pe na mukanda te na kola la place na lingi boy ya bazo comprendre bi mais toujours ça la ba démarche et ça yango problème ite mukande ko ya kaka bibika ba mibali so mukande za te bakomi ka ba tension na kati ya ndako nzoka nde mwana kama garçon na akomi ni siko bima na fille wana muluba oya Londres. Donc, oyo camarade na lobi ke mwana mwasi aza misala mabe atiki ye sikoyo ye garçon na akomi kobima na ye akomo bima na ye car ba milliers mama bakomo bete lisolo to komo mona mobali na mingi na Londres na mutu boye na mutu na mwana mwasi moko bo ba décrire ye ba binde ba décrire mwana mwasi wana en tout cas il faut ezala kaka fille wana muluba wana. Et ça qui est venu au soleil passe. Et venu au soleil passe. Jour Moussousou, il est à voyager.
donc on a biso akei Belgique tanga ke Belgique mwana mwasi wana muluba wana alongwe na Londres ke tina mboka fi wana azali epa ya mobali na lobi o mwasi na ngai keki ake une semaine na Belgique yo yaka na haute mikolo yo tozala koto yo ba mibali nde bazalaka ya okende noka te okana Londres ngo kuno bima na fi wana amemi fi wana tina ndako nzoka ne fi wana skotanga ye na ndako aye nzoka ne kina bakisi bande ko mwana mwasi akomi ngando ayaki na bakisi oyo ebebisaka nzoto donc okoma batashi lokwa ngando bande ko so bomoni bafoto bokobanga pola mwana mwasi naza mwasi apembe pe mwasi na muluba baza pembe ndeko na biso oyo pe aza pembe me Yesu aza muluba te Yesu ko na bakisi aye kobwaka na mbetu ya mwana mwasi abato abwaki bakisi ke mobali wana kima ye ke aboye abwaki na kisi mobali pa yebika ke alobani na mwasi yaka mikolo koto yo to lokwa mwasi na ke Belgique esali pe nyongo na mwasi wana pe azongi na ye tango ye fi wana utika Belgique aye donc azoya koyamba mobali alingi ye bisu kosentir ye te ekomi koswana désordre na kati ya ndako problème likambo donc ti mobali peta mwasi ekobisa bite yo komi kolukela ngaka ba problème ngana sina yebi ke yo zo bima na mwasi ya camarade na yo ya Irlande makambo ese yebani na Londres kuna si babetelinga déjà ba masolo ebongo ni kuta za na zemi yo zo bota na yo te ngai na kovanda kaka boye na kozwa mukanda te boye na boye bandeko mobali wana kanga biloko na ye abiko koma kana komi na Belgique na butu wana tolali kutu te koswana donc nzoka ne biloko mwasi wana ese kanginga na nzoto ngako na kotaki prière pe te mama na kotika na koti na Belgique na zoya na kaka na fungoli na kota kana ndako boye biloko wana dia bachela kingango ekanginga na nzoto donc mobali akomi kofinga nga naza salite naza solo naza boye mutu oyo abandaki komona kutu afiba ngata nzoto mobimba mwana mobali onga na lokoti na sambula soki amoni nga azofiba nga nzoto mobimba lelo akomi komona nga solo oyebi ke akanga biloko akima akenda kokota libala na ye na Londres mwana mwasi wana atikali nzoka ntango ye pa atikali nzambe mpe ka ndenge azalaka na makambo na ye atikala nzoka nde na zemi donc après 3 ans wana zemi emonanaka te ntango mobali akangi biloko abike kuna babote mwasi wana de akomaki na zemi na ye ye ake na ye kuna bandeko mwasi oyo biso mpe koto atikalaki mpe na zemi abandi kobenga ye alobi te oyo kutu obotaka te omela milangi zemi nini ozokosa oza na zemi te ezaka ozolukaka ezo na koya te soki oza na zemi na mwana wana na kabeli yo ye naza na ntina na ye te nayebi so donc mwana mwasi wana abi naumeli nazozwa zemi te siko naye kozwa zemi mobali akimi nakolongola pe te nabota kaka esa nango eloko te mpona navandaka nanga mpe nga moko nalukaka vi nanga nadepandaka na mutu te nasalaka nanga nabota te mpona nini ndeko mwasi ekobota mwana mobali ya kitoko mpenza mwana kitoko ya mobali azwa mpe tata na ye kuna mpe ndeko na biso mpasi ake na ye akenda kuna bandeko aboti kuna mwana liboso aboti soki mwana mibale kuna bapese bamikanda ngome bapese mikanda indéterminé te eza indéterminé te donc il faut akendaka korenouveler pardon na présence ya mwana mwasi wana moluba soki mwana mwasi wana moluba alobi ke akorenouveler mikanda na ye te papa wana mpe mikanda bakorenouveler te soki bapesaka ye ba 5 ans soki mpe ba 3 ans soki mpe ba 2 ans place wana natunaki te eye kosala ke bango sikoyo kuna ndeko na biso abota mwana ne moko atikala ye moko ba famille ya mobali pe balingaka ye atikalaka na contact na famille ya mobali basemeki ne balingaka ye akendaka ne pe kotala basemeki wana batalaka pe mwana mais papa ya mwana amona mwana ka soki une fois sundola kaka bandeko mibali penza ba caractère moko bulu yeki ye kosala ke kuna couple akendeki ya mwasi na muluba baswani babundi libala epanzani mwana mobali abimisi ndako na ye akomovanda ye moko na bachambre ndeko mwasi oyo atikalaki
na zemi wana akomi nzoto lokola ngando. Donc nzoto ebebi ye na zemi ba docteur bazolo baba yo bateke oyo maladie ya ndenge nini ayo uti wapi période wana na zongi mo mkesima période mobala tikaki ye nzoto ebebaki akei abengi na Congo ba mama na ye batamboli na bandaku ya banganga ba pasteur banani ba yekolo bake ba lobi tala maladie utaki boye ba tidele ba pombadi ba biloko azopakola en tout cas nzoto mobimba alobi nanga esila mais atikala na batache quelque batache na kingo na moi elongi na koto batache peut-être quoi neti moi poso ya ngando mais nzoto mobimba en tout cas esila alobi azaka kokofana komika kosambela azobatela mwana naye kuna pasi bake baboti bana mibale epapanzani baswani bazoswana mwasi wana mulu bakutu akenda tina ndaka mobali wana place akenda kokota akikopanza ba vitre voiture na ye apanzi ndako na ye akoti asakaje ndako oyo azwaki police akweya mwasi wana mulu bakanga ye bakangi ye balobi fo akende prison ndenge violation à domicile batu babondeli papa wana balobi te tala kaka mukanda pe ye mutako renouveler tala kaka boboti bana lobaka na police ke en tout cas au retirer plainte papa wana pe a retiré plainte asali ka retiré plainte maman mulu ba vandi côté na ye ba vandi côté na ye papa na siko amoni moyeka lobi mwasi na ngai zalaki oyo amona nga la sambula oyo avanda nanga ezande mama oyo bakomisaki poso ngando ngai anduka fona benga mama wana na bondela ye kaka na confinement oyo na bondela ye to zongana bande ndeko mwasi pe loko avandaki libala pezo ya te azane kaka ye moko tangu papa mwana ne alobi azaka papa mwana ngai ole mwana nga boko ma ye moko tika kaka nazwa papa azonga na ndaku tofana na biso bien azongi sisko na confinement ka confinement o tovandi 3 mois ya confinement azongi si papa na ndako ba bisengwe zongeli ye mobile na ye pa mwana pa akolaki amoni papa na ye bandiko mama wana muluba azotala kanka na point ezaka lokwa mutu moko avandi kana kwa mira azocheke binoka aboye papa wana mukanda nzoka nde mukanda na ye dans ce qui peut qui dit mais ce qui nini il fallait renouveler mukanda na ye mikolo yo akeya ke renouveler présence ya maman muluba fo ezala a signé on a siko azwa indéterminé donc azwa ya libela faut maman na signé soka signé te bazo récupérer ba papier musa les okufa bakamne les okufa mama wana muluba lobi libozo to kabwana yozala na ndaku na kote nonga kote na bane ko renouveler mais lelo lokolo zongeli mama na wana ya kala na ko renouveler te yo okozonga na kisasa na ko renouveler mukanda te bandeko papa wana aluba bandi kolela babandi abibesi ko condition ni no pesi ngai eza nini na botulo bana mibale naza papa na bango na contribuer ka pona bana ngai na rezo simba te tozaka so tovani be compréhension biko bitumba ko swana to ya ko boma na pamba tika kaka nga na yo sala vino signer ka ba papier na ngai na parce que mwana ya boti na ndeko na oya komaki poso ngando ba mwana mwasona a déclarer te a déclarer kaza na ye na mobali te aboti mwana ne na mobali nkoni mobali moko achaka eze na kenda na ye donc na l'état ba yebi na maote moyen ye akisuko bandela dossier ezate kala batu muso ye na poto mais ozaka komema vie na désordre ceux qui va congolais aka koloka ceux qui penini ndeko nanga et puis camarade moi c'est camarade na yo obokoli na ye o bandeko uta zo kotala yo azo imemelope mo ba pantalon mo biloko po yo uti na kin kaka mwasi wana zo soke na moni mwasi na bilakeli ya mabe na sepeli na ete yo kaka mwasi o moni okende kolinga kaka ye
parce que nini moi si nanda ko azozwa zemité mais tant yo kei okuti ke moi si nanda ko azwi na ezemi na kendeki problème na zongeli moi si nanga yo kuna bota kaka mais te yo wana okei osokipe kiki sokipe moi ça va sala ki ba kisi sokipe nini bande ko nanga te yango na photo tamba na bonzambe pona ba kisi abongo ezwa ka biso te pona boye tozo ba makamto tozo sana zite vina biso to ye poto kasi vika problème tela mwana mobali wana o tozo ke soki ba 10 ans soki pe ba 8 ans ba 9 ans na poto be ti lelo azana stabilité te azana mukanda te aza bien te mwasi wana bandi alobi na ye soki olingi ke ngai na kene ko signer po ba pesa période fo période abi zongisa na ndako na yo o yo zwaki wana biba na ndako mwana mwasi wana zonga awa na kati ya ndako ndengai na ko signer parce que moi mobali wana malgré vandaki 3 mois pas fi wana ndako na ye ataka ba locataire ndako ne mo ba pesa ka ataka mo ba locataire azongisa na ndako te donc moi mobali a commis un problème. Obi ke mobali alobi atali alobi na mwasi o wana zonga ki abi mama pardon na boite na kolanda te ngai fona zona mukanda na kolanda buzoba boite papa asundoli sunde ko mwasi donc de ko mwasi azolela na minicho asundoli donc eko ezali ka libala neti ya confinement asundoli azongisi ndako na leta oya ye moko akangisu bisaka na ake kozonga pa mwasa muluba na minicho aza pa mwasa muluba zui ba photo a publier na Facebook mobali na nga yeyo tokota la place boko zoyer a publier donc ndeko mwasi pe oya biso oya confinement ye pe to pese conseil tango mobali ya kokotele oli afanda nie tete ye pa lancer ki ba photo na Facebook ne pa maman na muluba ya komona bande ko Facebook o ba biloko na ba Snapchat bani ezuko bongisa isa pe ko bebisa tango yo moni ke mobali nona pas zu mukanda te azongelio oyebi pe balwa ya UK zwana no vanda kimia mais kaka na confinement wana baka na photo boye aka na photo na mwana yi asala bonyo azotia na Facebook azotia ba commentaire eloko na ngeza ka yangai mwasa muluba ba lobi tokotala si mobala bando sala bongo azakine tina kidiba ke mukanda na ye ezosila il faut signature à mwasa muluba pona mwana mwasi wana zonka papa na zo mukanda na miniti oyo ndeko mwasi mobali azonge pa mwasi wana pona zo sala ba démarche ezo rapeta bazala ba rendez-vous bazo sala ba démarche pona nini asigner mikanda na ye il faut zo ba avocat ba mbongo ndeko mwasi oya biso azala ba tâche libala isili alobila danoise tala makambo tozoleka na mokili est-ce que ba vie na biso il faut ezala akaboy bande ko nanga bocha na commentaire biloko ni ezosala ke to se retrouver na ba vie ya mobulu est-ce que mobali oyo aza en tout cas za mobali ponanga ba problème onyoso eutaki na mobali vie pressée bino bato bozoya mukanda yango nde eza nécessaire pona ba vie na biso mais kozala pressé te tango moni dia ozobetela mbula eza bénédiction mbula bande ko nanga ka bénédiction ozokende bomuko libala na mbula beti ozoke kopo moko boye mbula beti ozosala oboti mbula beti eza bénédiction tango yozoke na sa mbula okutani pe na mwasi moko na sa mbula mwasi na pe nzamba bénir yo ozovanda mboka pe babengani yo na nte tala tango kaka oke kobima na Jezabel mwasi no na simatikali kozwa zemi aboto le mona kitoko mwana mobali soko vandaka mbele lelo boboti la biso bana misusu mbele ospo zo lo mukanda mais tala place okei bo vivaka na bitumba mwasi wana yakada ba mbeli ti aye kwa pasoli ba pina ba voiture abuki ba vitre ndako nawo ayaka na ba mbeli et fallait soki papa o azong sa motema te mbele mama na za na prison mais baba ki zong sa motema pona mikanda na yo lelo zong sa motema lelo ke na ndako mama wana yo oyebi te papa tango pe kozwa indéterminé oyebi te soka kochuko mbeli soka kosuka no wapi et puis aza mosa ba kisi oyebi yango pe bien papa na biso keba bande ko nanga mibali vi balanda mo malembe mbo aza na makolo mine
mais landa anzela moko bongo bisoka mibale tolingi olanda o mabe et puis moi si oyoki kolanda moi si camarade nao camarade yo bane koya pa na bino tala le oyo pe na camarade no bobebana ndeko mobali bobebana camarade no akamwa benga moi si no anda balobi mais eza normalité. Et puis on va ndakawana obala kate obala pe ni ya muluba obali pe ni na coutumier ni obotine moi ozana pe osalaka mais obala kapete siko to yebite bandeko est-ce que atika na moi sona muluba moi si wa boti mwana moko accepter lisusu mbalo tanga kozonga basonga bandeko eza pasi tozo ebate ba vite tozo kende bandeko na ngai na komi na ngana suka ya lisolo na yeleki bino yango wana ya ndeko mwasi akomi ngando pose komi ngando en tout cas auti na pasi ezalaki pasi mingi babande ko tukobanga ki mwana kobotama emsu abotama na poso mabe mais esalaki ke mwana botama ki bien yango wana bandeko na nga toujours boza na kobanga boye baba nani bozo ya mbana bandaku boye bakapenza o camarade ya mobali nanga mwasa camarade ya mobali nanga boye na boye bande ko ba camarade ya bulu yeke wana oyo yebi bien te basuka kaka misika ndako ezala ndako mo ya bénédiction ezala esika moko ya kimia soko koti na ndako na yo oyo o trouver kimia ndeko mwasa kota na ndako na ye a trouver maladie. Alors bandeko nanga bosa l'attention na lingi bino mingi live together botombola yango vraiment bobenga ebele solitude des amabe ozoluka mwasi ozoluka mobali benga la danoise na 00 44 74 59 62 52 17 soko bengi la danoise okozwa mobali a bien okozwa mwasi a malam boya na ba critères a bien en tout cas aweza live together original. Voilà, il y a la danoise et ça vraiment posé, site moko posé, bien structuré. Alors ne ratez pas, ne zappez pas, abonnez-vous. Et puis bobo sanate ko s'abonner et pas dès qu'on a vu son mobile. On a joué la histoire qui toko, ba histoire vraie. Moi mobile mora ma yele avant na Autriche na combo ya Paul. Alors beau s'abonner na Planète Paul TV. Donc, obeti kaka planète, kocha ena soukate, obeti Paul, puis TV, on s'abonne, on reçoit histoire, il y a bien, bana mibali, oh, ba yena masola ki toko, ba masola ko lamsa ba conscience, alors ndeko mwasi, ozala mobali na yo, yepa lingaka ko yoka kokota mingi na ba YouTube, biloba na yake kotala ndeko mobali, oyo na planète, Paul TV, akozwa penza masola kitoka bana mibali et puis azopesa biso pe ba yebi pe asala pe zumba ba sport ya bien ba mama o ezake ezosunga biso pona to diminuer ba poids tozala ba cholestérol équilibré tozala na ba vie ya bien to kozongo wapi na kolia malamu et puis na sport. En tout cas beau manquete beau s'abonner, abonnez-vous massivement na chaîne na biso ya sika et pas il y a Planète Paul TV. En tout cas, abonnez-vous sur le baoba. Schéma qui te copie en guana. Beau s'abonner. Love, tout le temps, calamité. Bye bye. Bobo sanate, maï nabiso. Takas. Bye.